Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na biso to ba bolinga Maman Eliane Nitou na pesi ba mbote ba ebwe abari boni bandeko na ngabola muki bien tongo etani to pesi nzambe merci parce que mingi tolalaki na bango basili kola mukate batiki biso te po ete bango balinga kotika biso eza kaka nzambe ndenge asepelaka kozwa bana na ye ndenge pa asepelaka kotia biso na saa moi ndenge pa asepelaka kobenga bana na ye na epai oye azali na kati ya lwa nde to baki nzambe avandi na lola. Merci mingi na biso to babolinga Maman Eliane Nitou. Bino bosipa Maman Eliane Nitou, bino botaka ba émission Maman Eliane Nitou, bino obo partager ka ba émission ya Maman Eliane Nitou na pesi bino merci beaucoup. Na ba toujours ke kola la kolamkeza habitude était kola les volonté kolamka ezali grâce ya nzambe. Na moni ba to bobengi nga ebele ba musuba komelinga ya ntoka botungisi nga mingi ke Maman Eliane Nitou. Awa to bande ko sa ba émission pour na pasteur Mike Kalamba il comme na concert eleki oui ndenge beta makeli kaki bien mais na suka nango tragédie salami na suka nango batu batiki biso talandi batu bakufi na mwasi azemi akufi na bana mike bakufi ba episinga kutukeza na ba parents moko bazo réclamer mwana na bango ipara sisa ki azo ki diplôme il fallait kende États-Unis tout ça en tout cas et ça li passe vraiment komona ki batu bakende ki esika esengo mais ba famille na bango ndeto bana na nenga ba famille na bango na minute bazole la baza na mawa Ima na ngwata Moïse mbiye. Na yaki nesengo nazongi na mawa. Yosali ya mingi.
prophète ngefa mutayamba nzembo bien mais na kotika nanu bandeko oyo pe batali po parce que liwana na kati ya Congo na stade na biso de martyrs oka bien stade de martyrs martyrs relaxini stade de martyrs alors bandeko ebele balobeli likambo oyo ya pasteur Maï Kalambai avant concert tolobaki maintenant tokomoloba après concert na kochela bino na ndeko na biso ya mwasi boyo kayena ndenge aza koloba prenga na koya na développement tala na mona na nga bayuma na monde bayuma bazae mais bayuma oyo ya niveau ya ba chrétien église des réveils au Congo ayaya bino penza de créer ki yuma na bino na yebi te soki toloba na bino na monoko nini to sala ndenge nini bino nde bato bozo favoriser bato oyo ba escroc oyo botanga la Bible te obomimaka yaya ate talobi bino mo bozo fingisa le nom du Seigneur Jésus-Christ na mboka wana RDC nene bokoza ato yuma boy et puis ce bazo loba na bino bazo la musabino bino bolinga vérité biso mutolo ba vérité bo osilika donc bino pas na bino boza na ADN moko je comprends pas formule nango bino vérité pas na nous ça vous énerve bino so ba bino la vérité bo osilika kato si to comprena omoni Bible ko bomimaka nyoso zaka écrit là-bas botanga ngo penza s'il vous plaît ngana kompona botanga Bible te posoki bozaka botanga Bible moni bato loka ba Maï Kalambai ba Moïse Mbiye consort basé belé baza Jean ya bato obo koki kolanda bango te parce que baza bato basi ba vanda ba amna bango ba teka identité ba teka bomoto na molimo baza nde ko enchaîner bino bokene nzela mona bango même bo comprendre. Dans votre Bible là le profil d'un homme de Dieu un sacrificateur de Nzamba établi ça bango. C'est réellement parce qu'il un point de Dieu. Bino beaucoup dans les profils des sacrificateurs écrits dans la Bible. Mais le coup là vous ne lisez pas votre Bible, vous méditez, vous yébate. Que dit la Bible par rapport à un homme de Dieu, un sacrificateur? Il faut azala nani à se comporter ndengeni, atambola ndengeni, azandengeni lo lengeni, akokamba na lo lengeni. Nyoso na pona bino bokipakate. Ya wana soki bato baza kosa ba enrichissement illicite likolo ba mitoki na bino eza faute na bino ki yuma na bino tina molimo e kota bino tina mwa le pinier ba mama na ba yuma ba mama na ba yuma vraiment bande unangai eloko ni bino mona pa Maï Kalambai na Moïse Mbiye faute te parce que vous tous là vous êtes du diable. Yamona bolanda kabato bo supporta kabango. Ce qui vous moka lobby ba montane boya ka s'encharner sur batouana. Comme vous n'aimez pas la vérité. Peuple stupide Église des réveils au Congo. Église des réveils vraiment bandé botama soto landi bien. Et bima pito pas na kati ya mboka. Le ko appelle gouvernement na tu appui ya kabino. Donc le peuple penza on a dit a comment na penza ko un peuple étourdi, embrouillé, endormi, bazo ma bongo ya bato maele ba nyata yango. Bato aboye, bozo ko enrichir bango kaka boye. Baza ko sakana na bino, place ni de bino bo mona. Ba disciple à Jésus, ba ke ko beta concert na stade moko kuna soki na Jérusalem, soki na Bethléem, soki na Galilée, soki na ba Palestine wana. Ba beta ka mo ba concert ya bopo ba kufa. O monaka partout Jésus passait, c'est lui qui ressuscitait des morts. T'as pas lu dans ta Bible? Oh, il y a un place Yesu aleka ki batu bakufaki. Ce que Jésus a leki azobi ki sabatu babukana makolo bakufa miso. C'est-à-dire mutu no sozaï kozwa ne vie. Quand quelqu'un vient au nom du Christ, après comme no kufate. Beba. Quand ça se produit comme ça, c'est que c'est un envoyé de Satan du diable. Votre Maïk est diable, votre Moïse est du diable. Consort toute la liste est là, du diable. Mais pourquoi vous faites le culte de personnalité, mes chers Congolais, mes chers frères chrétiens? Vous êtes si taban comme ça, pourquoi? Et maintenant, beaucoup au koufa. Et ça, va lui voir mon sous épais sa kanzambe kanda. Donc, au koufi, mais vous n'avez pas tout par exemple. Kandambali penzo ke liango pour la nini aujourd'hui âme précieuse et donc ya moto nzamba pesa ki oke kotika ona maboko ya bato aboy ba franc-maçon
Tant le baba, pourquoi tu parles comme ça? Batoumo ba sala kate, yango sona lo ba sala kate basé belé, les Moïse Mbi, les Mike Ramba, les Marcelo là et consorts et belé ba sala kate. Mais au monde a besoin de vie moko, il y a opulence, il y a luxe, au bout de ministre d'État, gouverneur, président de la République, va commenter la cheville na bangote. Sur ma voiture d'écrit de Lamborghini, au bout de ta brouette, aux limba na posomba. Mais vous ne posez pas de questions, Bazorambon ou Anawapi. Est-ce que l'évangile c'est ça? Évangile, vous mettez l'oba bongo. Évangile, l'oba bongo. N'a répété, parce que n'a une fois. Nous sommes dans l'église, les offrandes, les dîmes et les consorts. On apporte à l'église afin qu'il ne manque rien dans la maison de l'Éternel. Un sacrificateur, un levite, bisotokole ça y est, pour azo salaté bien sûr. Mais aza permettait à vivre dans l'opulence, dans le luxe, il y a bon aussi longtemps dans l'église, il y a des pauvres. Cet argent les a pour couvrir les besoins de tout le monde dans l'église. Nous sommes appelés frères, tous vivre dans le même niveau d'égalité. Hein? Bah, on faut pas la sobriété, la simplicité. Bah, la simple. Bien sûr, un homme de Dieu n'est pas simple. Ils sont du monde. Allez, regardez les mots qui nous ont kabila, bah, on lit, ok, beaucoup fat, tabama, bêtima, skoto sanitole là. Non, bah, kaka. Que vos âmes reposent en paix. La suite, c'est Dieu qui verra avec vous. Mais yeba, beaucoup t'en appellent en Zambie. Pour bateau, bah, peut se rendre un sacrifice. Pour dans l'air, on a beaucoup de sacrifice. Ma faute, ma rapport à ma famille, vous êtes parti en sacrifice. Parce que bien, on a entêté bateau, yo. Bateau, oh, tout le monde a moussali en Zambie, moutakala, mais il m'a dit banda. On a moussali en Zambie, moussali en Zambie, ensemble, là, yo. Moïse Mbi, moutakale bima, Maïki, oh, moutakale bima, Bakenda, moutakale bima, moukou, na basé belé, mais c'est qu'à nous, na kotonda na wana. Bokenda konkisi ba malédiction na bino. Bon, le coup la bonne ko la bino bisoté sani. Maintenant le barabo bo finga bo le bandé bo le ba mais bino ba ko yeba la suite. Mais na suka na bisoto ba verti to ba éveillé. To comprendre ma bébé ko les bino de bokenda botanga chaque dimanche l'église à bateau le ba ntaba. Le ba ma bata. Tata li bata, mama li bata na bana ba tsa sandali wana ko pa ba mona ba ke. Ka kenda kwa Nzambe. Bokenda beaucoup na tanto qui na lola un jour biso to na premier rentrée aux elabino. C'est triste hein? Concert ya Nzambe batwa kindo kufa. Concert ya tembe ya ba gazon. Ya bo sinyo na makila bana batu. Nzamba otuna abino hein? Congolais, pardon hein? Bola muka. O eza d'église té. Baza ba pasteur té, baza ba feriste, baza ba commerçant, hein? Baza ba envoyer des diables pour voler les âmes des Congolais. Le quoi abine boza no bizengi mawa tala na mona na ngaba yuma na voilà toza na démocratie mutu nyonso aza libre de s'exprimer mu nyonso to aza libre ya kopesa opinion na yeso likambo ezali mu nyonso to aza libre mutu akanga moninga munoko azate boyoki ndeko na biso ya mwasi ndenge alobi soko osepe na makambo ya lobi. Comment la commentaire? Ce pour se péter comment la commentaire. Mais à motuya ya lobby oyo ye amoni na okina moto na mela na mai mai pesa pembeni na mela ta mai na okina moto ma moto moto mesali na moto moto ma moto po mo eliki makasi mesali nga moto ma moto na okina vertige. Oh là là. Bandeko, bakende concert pour bakende ko sepela. Ba musu bazongi banda ko musu bazongi ndakuté. Surtout maman oya zemi, maman zemi. Ko bote a facilité. Nzamba sa pese ki ozemi na yo. Moi no za na kati ya libumu ozala mikolo koka obota mwana na concert oke koluka nini oke luka nini na concert mama ozala zemi no ya libumu vanda na kati ya ndako na yo kumisa Nzambe cha muziki na yo muziki koma na YouTube eza na musique cha muziki no mama kumisa Nzambe neti nga boy concert
nakendaka te mpe nakotikala kokende te ntango Moïse Mbi abeta conseil naki na Kinshasa ti noki esani ebele bousculade ya bato ebele bon non noki esani ntango Moïse Mbi abeta concert moi j'étais au Congo à Kinshasa oh bato ok concert te na benaki osani na ebele moyo na etofuma naki esani na concert non ata kutebetami na poto na ok na ngai te etofuma na ebele bato bongo na ok te nakokaka etofuma te nanu mpe nakenda te mpo na okenda nga mpe te naza na posa yoka miziki na tiango na televizio na nga nazoyoka na posa kobina mpe na bini ozoblige okende concert te so botali lokwa Stade de France eloko etondi baboskile dona ata tokoloba ke baza baframation tokoloba ke bazwi bamilimo ya bato tosa tokoloba mais soki totali na ndenge tovanda na mboka mondele balobi ke Stade ezaka na capacité ya 80 000 personnes bango bakoti 120 000 bamoro bakozala tende to asundeka mosusu liwe ekozala te na place ya ndenge wana étouffement na place ya ndenge wana ekozala te comment bon ndeko aka ye moko te toka mpe ndeko mosusu oyo mpe alobaki toza na démocratie mutu na mutu aza libre ya koloba oyo ye amoni koloba eloko ka nde eza mabe mafinga nde ezala mabe te me koloba moto akopekisa motu koloba aza te moto akopekisa motu kokanisa aza te mafinga kaka nde eza mabe toyoka su ndeko mosusu Kalambai bato bakufi Pasta Mai Kalambai papa mbala simaso obeti concert linga obengisa la Saint-Esprit linga obengisa ba ange bakampe tout autour ya concert na yo pe ya bato o bakuya kolinga te obengisa mutu lokola yo na place osala publicité ya molimo mosantu na ye moko nzambe te yo salaki publicité afali il faut ya na solaki de na fali na solo na kofi mais na minute wera ensemble ye pe na il faut ya pour confirmer plein wana po yende mokonza ba plein donc obosani nzambe oyo asala mokili mobimba donc les rois ya ba plein ya mokili mobimba Oche Weranson ba yaki a confirmé plein simana ngo bazwini a confirmé pe ka koti na cour de grand au selesemi lulu ango soi-disant ya maramwanzambe yo mona no complexe nanu ya bawera banani yo mona no envia nanu bawera son obosani chef ba plein siko bato baoya kuna eloko ni baokutana nango eloko nini okopesa bango il faut que bango aliwana ndenge opesi bango wana bino mpe bandeko Mai Kalambai azalaki ne clair ntango azoloba ke akobengisa oyo boyoki kutu kombo ya nzambe oyo bino bokeili te kombo ya nzambe oyo bino bokeili na concert wana po ezala bato mosoyoka ya mokili tokendaka te oyo eza ya nzambe mais ye moto aorganize concert wana ya nzambe abengisaki kutu présence ya nzambe te abengisaki nde présence ya Weranson oyo aza moto lokola ye oyo na ye wera na ye moko Kalambai badepandaka na nzambe mais ye aprivilégie na ye bato mokili bino na concert abongo mpe bokei loba kuna aza nanga clair nakenanga mbala mona concert yango ya héritier yango ya fabrication yango ya nani ya fali yango ya fere kenakende na concert ya Mai Kalambai le contrat kenakena mama nzambe nzongo kenanga na mama mokili nzambe akosepela te nzambe bawario boza mpe kaka na chance te fallait que nous obéta bato bakufa pasteur na biso so wario abeti bato bakufa ya mo bino bolia ale aka bato ya biso pasteur na biso bagolo Moïse Mbi abetaki ata nzinza kufa kite frère gola na biso abetaki ata nzinza kufa kite ya bino kaka bato bandeko sebo uzomayele te bosisango sebo uzomayele te na mokili oyo bokotuna ngulu mama nzambe eza suti bapasteur mpe baza na posa baplein bapasteur mpe baza na posa basala kikamaderi toboyi te bango mpe baza na mokili
bakoki mpe koboya bato ya masumu te mais eloko eza nake ntango bakokutana na bato yango ya masumu bazochange bango na nini soki okutana na nzambe okosonga ndenge oyelaki te mais oyo ya bango omona ozokutana na moto na nzambe ndenge kuti okendelaki ndenge okozongeleleki na ndenge okendelaki okozonga mabe koleka nakanza bokotala bapaster oyo basi na bango babima na bango surtout oyo badenosa bango bomoni bavi ya motu moko te etikala malamu yango wana soki ozwa mayele te tozoloba na biso moteyi azalaki na éclair paster kalambai azalaki na éclair kala mingi te namona motu moko wana akomante botika ye asengaki bolimbisi paster oyo aza na bonzambe oui aza moto akobeta libaku mais libaku monene bongo libaku wana ezalaki na ye ya kokana ndenge vi na ye ezalela eza to asengaki bolimbisi molimo nini ebandaki kokamba ye mpo elobise makambo oyo alobaki wana molimo oyo ya satan moti mawa tro bato bazotya bato bavaseline bato bazosala mabe ya ndenge na ndenge bozokesa baple ya ndenge wana mpe pase kalambai na bonzambe nini na kitoko nini na mafuta nini oyo azalaki na assurance ya plein oyo yasali wana eloko nini assuraki ye plein oyo yasali wana seke ayebaki deya kote akendeki bayebisaki eke plein ekozala suka nango biso tokobendaka keke bato yango wana esalami wana mpo assurance makasi ya plein oyo azalaki na oyo ayaki koassure bato toyebi te na réputation nini yango ya grave oyo mai kalambai akokosala plein ya ndenge wana mpe plein yango ye moko deesa nosango ke ekozala ya koyinda oyeba nsone fo ya koconfirme seke ayebaki deja ke plein ekozala kote akendeki bayebisaki deya ke plein ekozala yango wana mpe tomoni plein mpo soki nga tolandi na réputation mai kalambai na bisaleli na ye na ndimi te akosala plein ya ndenge wana na ndimi te do baplein wana kote ka ya bawere eutaka kote ka ya bamusicien profane eutaka kote ya ye mpe euteli bato mosusu wana bazali nango bato bakufa bomoni nde bokufi nani bokufi te bobana okufaka mpona ignorance mpo so bovandai na bino na ndako nde mosu bolinga okufa na bino te eplace bonzambe ezali eplace bomoi ezali me tookamwa na bonzambe oyo na kufa na kati papa bato bayaka na bamilulu ya ndenge wana mpo baya kozwa délivrance mpo baya kozwa kimia na bavi na bango me yo okoti liwa na bavi ya bato na bandako ya bato na esika bato bazonga na esengo bato bazoki bato bakufi bonzambe nini oyo onga na komomona sikoyo toki église toke na église tokuti mokili toke na mokili tokuti église do na mokili tokuti église na mokili yango nde affaire ebola azobeta miziki ya mokili me ntango moto alinga akweya oyo batindiki moto akati botala kuna toke na kimia toyaki na biso koyoka miziki wana affaire ebola toyaki koyoka miziki toyaki mitumba te moto azoka te metala oyo ya nzambe sikoyo bato bakufi bazoki mpona ye plein na ye kaka nde mpona tembetembe na moïse mbiye tembetembe me yo kana yebisa yo na moïse mbiye ekosimba nango te paster na biso bagolwa ekosimba te mpo moïse mbiye aleki yo moïse mbiye akuta deja mbongo na mokili abotami akuti mbongo yo ozobundana obandaki kolia na ndako ya moïse mbiye mama na ngatieli yo biloko olie mpo bango bazalaki deya na condition mpe plein na yo oyo osali ezaka okotisi kaka bato mpo confirme kaka plein me moïse mbiye vip ezalaki 250 euros vip 250 euros ya normal bozalaki soki combien wana donc yo osali plein me moïse mbiye epasaki plein malekaki yo nde na chicon ya kotisaki na chicon toke nango bongo motu kuta ya te one juge point place wana na mona mama ne juge point te awa to bana mi juge na awa
ou bien tozonga normal biso nyonso tolakisa baidentité totika kokosela nzambe na biso makambo surtout nga likambo moto akosa mama nzambe oyo aza papa na nga oyo apesanga pema na bomoi nalingaka moto asala nango baventure te wana nde nayaka na mabe na concert a paster maikala mbai bato nakabisi boyoki paster maikala bandeko ndenge balobi oyo bibele banango ke bozala miso ya komona bozomona te boza na mato ya koyoka me mato eza okangama bozoyoka te bizarre miso ya komona boza nango boye bozomona te soki moto azosala likambo ya nzambe mpona nzambe boza na besoin te ke tosala baplan pourquoi faut ça plein est-ce que nzambe ayaka place plein ezali eza place ya kosepela concert oui et puis place wana ezaka concert kosepela bon nzambe mpenza boyeboye parce que moto soki aosambela mpona ozala connecté na nzambe eza facile te mpo moto abanda losambo azala connecté mpenza aza connecté mpenza ezaka facile te. En tout cas, toutes mes condoléances na ba famille nyonso on va perdre bana na bango biso pe ba congolais to perdre bandi ko na biso ba congolais po ba kufa bandi ko na biso ba congolais vraiment esali passe ce que to koloba nini to koloba kake bino ba ebotikali bwana kati ya Congo soki bomoni musique museye ko beta ezala soit disant nzambe soit disant mokili so bomoni ke bokende boke pona na opekisa muta kende muta opekisa muta zate so ba mweko bokende tango ozo kende mo ozo ba ande na okende boye concert oyo na ozo ngala ndaku ou bien rendez-vous za na famille na morgue wana talika yo mo muto lingo kende yo mo réfléchir bien nena oke boye na ozo ngala ndaku ou bien famille yo talanga na morgue à moins que oza la mwana 10 ans ozo comprendre makamte mais soko oza majeur et que mambo ba concert ozo salama oke na volonté na yo. Ceux qui t'ont vu kaka ba nouvelle ba tu ba kufaki to koya kaka tolobi tozo présenter ba condoléances na bandeko ba bungisi bandeko na bango biso so tozo ka mawapo o ba kufa bandeko na biso ba congolais to ba ka bongo mais yo oyo kendaki oki ko tika vi na yo kuna vie kata na rate vie mwana ute koza diplôme classe no so batangisa ki asali ata vite vie kata ni ka boy liwango oba kuta na ngoza ya nzambe to eza satana pona lelo ngana suki si wana oza posa kwa koloba ba commentaire eza yaka na commentaire otika mwa liloba na yo mais soki bozo kendo beta ba concert na bino boyebi ke boza na droit ya 80,000 places. So vous avez un billet, vous avez 80,000 places, c'était comme bon, bah, ça sous bateau. Bandeko, vous avez pas ce temps au côté à l'amboka. Petit peuple à Koufaka, mais bah, konzi bah, Koufaka te. Ndenge bateau bah, Koufi, un petit peuple. Est-ce que bah, bah, na VIP bah, Koufi? Non. Bah, qui bien sécurisé. On a sécurité, saliboy. Bah, policier, bah, sali, bah, bimi, c'est bah, qui, mais petit peuple à sani. Petit peuple on pas yo kaka te azana miss mazomona te azana matoi mazoyo kaka to sani moto osimela mutu fimbo azate to na passe na motema bato bokendo beta ba conseil ba la sima na peki ba suspendre ba conseil wana kendo beta peso na basale ndenge wana te ba ko beta na ba concert na ba stade te ba kenda rata na basale ba kena basale boyebi déjà que salle oyo e kotara 300 personnes. Boteki 300 billets et coquilles. Bolek sabatute. Mais ceux qui sont dans stade. Ceux qui sont dans stade, moi, je contrôle là. Exact. Parce que botal la concert à 2500 francs le cola. 2500, et même pas 50 centimes. Oh, abisso 2500 francs. Batu ba otonda tendeni. Na ba 2500 francs. Faut batu batonda. Mutabanga na kutu ba shego ba kote na suka na ba futi na bango lote ba koti bango kaka posa lesa nini posta lesa ni stade marmo nzambe yakina azaka na mwimbi mna biso moko boyi na bosa ni yamba ki basala na ba publicité pona marmo nzambe te marmo nzambe zaka na automatique nzambe tango atusha motema mutatu na mutu te nzambe tango yaka kokota na bomo ya mutatu na mutu ta senga permission te nzambe a changer ka mutu soko lobi a changer mutu
ba YouTube eza nango na ba télévision eza nango concert net nga pena bisa 250 € nanga nake kota concert nake lukana no nini esika étouffement ya ndenge wana ebela étouffement bela mutoki na kieta nake sani ata bopesi nga pe tikango ya VIP na ko ya to awete en tout cas esali pasi to lo basuni et c'est salami déjà oui kana ba commentaire bolo baka obo ba commentaire ko permettre surtout sani to continuer développement pour na lelo to suki wana la passe eza mawa bande ko kuna ba matanga na lopango pas parce que bana babelaki pas parce que moi je azemi akia kufina mona na libumu pas parce que abelaki mais parce que kendeki na concert matani komina ba lopango bato oui bien kufaki na concert te akendeki na concert akufaki na concert bota matanga ya boy pardon tiki bino